Né à Palanca. Miyibi wa kotaka awa. Basaka combien mibali? Mibali awa. Et na bateau zaki vertige. Basauter Emir babandi. Juste après, c'était après combien de jours? Tant que pas ya komaki. 2 jours après. 2 jours après. Donc 3 jours. Toi na Palanca, na Luanda. 3 jours après arriver à Champion, on a été visité. Donc assassin bakotaki. Ba sauter mir bakoti. Assassin ba sauter mir bakoti. Bakoti na minduki s'il vous plaît. Kotiawa. Ah, tozana. Jimmy. Yende bazwaki kwa kendo laksa chambre ya Champion. Ba ebise kende azotambola na ndenge lokwa soki ubanda opanga nini? Abanga te on briller bango. On ça avec ça bango temps. Donc pensant que parfois moi interprète donc ça m'a manoeuvre. Ntama mo c'est que ba comprendre. Comment que moteur ça ça on briller madi. Alors on a zone ici. Tant que ça malu ka fodati. Moninga na za te mena. Tant que fodati, ngala zo yonga intimidation. Faut penser qu'intimidation. Na joti yango na santa kite. Tant na pousser na kende. C'est ça. Mai moko e mo chaleur. Bando kita. Na talon à droite. Pour contact yo. Et bimiao. Là c'est cicatrice. Ah oui. Le côté. Et bimiao. Comme Zaki Bot. Donc et bimi est gratté talon yo. Comment la cicatrice est cicatrice. Donc ça là boye. Continue le col à gauche, et bimi est gratté à droite. Aujourd'hui, le nombre était basé combien? À Bazara, peut-être 6 ou 7 personnes. Parce que au moins 4, quand on a 4, il y a 2 sœurs. Bazara, il y a des équipes, c'est bien préparé. Il n'y a pas des équipes qui sont en train de Bazara, il y a plus nombreux que Bichon Bateau dans la capacité. Paille, na Hermès, ils sont 4. Tu vois, c'est là, il y a pour ceux qui n'ont pas y a comment qui mercredi. Comment se fait-il basiliti samedi? Ça, oui, sans avoir précision, directive. C'est une personne qui avait des instructions. Pour ça, la personne sans rate. Ça, bah il y a chambre. Comme mon chaleur. Au 2000 ban na véranda. Gala va nous repasser là-bas à 2h du matin. Et bon, on a su repasser là-bas. Donc c'est que je sentais, alors pressenti le col là-bas. Bien il y a quoi ça jusqu'ici, toi il y a étrange. Pour les comment qu'on les bande mais comme ils en disaient là, bon, ozo. Puisque on ma boule et ça la porte ça ma boule. Donc tant on a continué à moustiquer. On va observer ngai. Ah banda okinga na porte. Donc pour le temps va m'attaquer. C'est quelque chose à 20 minutes. Va m'attaquer pour ça. Bakoti. Tant au côté. Ngala sa mosquée na lamuki. Ya mi balé ja côté. Clac nous si mèche. On ngana te. Allez. Bon, bazoko. Abeto chapada. Wana wapi na libandi ube na mto. Abata milisusu. Donc nakokoma mbamo nakobeta nayebisi yo benvinda na Luanda soki benvindo Bamiasa mesmo mas esse papel já posso que o não supo bater ba casa bete bater ba kima do ba se beta ba contribuir no moebo um moto na kima que no senha de exato se a coti do ba kima cabino ko kota ba nsa
comme ça, la couloir est bouillée. Et puis, encore côté déjà, pour petite porte. Donc, maintenant, tant que comme on a le couloir avec la chambre, il n'y a pas. Couloir, il y a cuisine. Il y a comme la 4x4. Tant que je fais. Alors, je suis sorti de Kanga. Je suis sorti de côté de la cuisine. Je suis sorti de l'aventure à Zongi. Azamoutaye Baki. Votative. Qual é o mais velho que está precisando? Aqui não tem mais velho. Vai ganhar que votative. Donc, o couloir é mal onde? Na conta o couloir é pai, né? Onde o ano, não é sabe que o ponto. Votative. Não sei. Vai abrir esse ponto. Ngalo que não ganhou pouco fumo lá, né? Azul. Tá azul esse maluco votative. Motosangue na capa mim. Alungu. Donc, on dirait qu'il y a ça sans froid, quoi, qui a bête, oui. Votative, je suis ni colombe, ni. Donc, quand on a intimidé, il faut intimider. Ngana mutuna ngana ngana makele wana kangi penza huino so e bimili bantu parce que plafond ça donc makele wana côté penza vous savez mutuna penza oui deuxième fois ngala monika kana intimidé abeti licence ya to ok tina sana wana ja écouter et c'est côté maintenant tant là la tente na pousse na moke avec chaleur on dit la chaleur on va monter ici na moto parce que le ballon est gratté, donc on gratte. Donc les chalets, on est talon cheville, talon moto. On a un monde à boire dans le monde. Maquillé, bah. On fait ça, mon maquillé. Talon ce monde, on comme on chalet, donc là, maïs qui tape. Maïs n'est pas mon maquillé. On a bien dit pas tout le monde. On a des douchous, bah les coutiers. C'est quoi les mêmes moutons on a bêta qui yo yepe kanda bêta qui nani pas yenda za ina arme quand les mêmes massage wane kota qui yo mais koti ba ite voilà abeta c'était trois tirs comme ça la gati mususu ya porte ya abo abeba ça qui fenêtre mususu ko beta fwa après kota na gati tango beta ça c'est pas ala nyaswa non bien uzokisi ali muso azaki na lui kwa kimata lui mo beti lisa si bonne te muso azaki na lui mo beti lisa si bonne donc c'est là l'autre quoi beta massa c'est ceux qui montent à résistant azolinga on a dit au tango beti lisa si muso azaki a kota jali jo kwa bonene makira kota tokeni salon amelinga na kati donc naloba assassin ya gentil ba je na bango ba yebi ke yo kozala méchant nga na oza gentil aye ye moto su côté cette qui la femme azuli puta moko ko maranga ali côté musu ko ali bina balinga na sana mbango so makileze mbele ko komanda ka musu ali nando su comme longo donc de basa wa miaso na l'équipe ba côté qui na basani moko bali kokunda la baba la tina sana tiba yebula baba la bile bazana nduki zala pozi ba kona kate wa babeka sudi loko wa on sanya au village abi des matériels ya biloko mokili si tika bango basala bazo bakende dali avandi la kante sombo bodo to kaka ba bien solo bien sapa ti après c'était pour avec la sasi. Après, c'était pour moi à l'objet. Donc, on va mettre ma station à Bino Boyo pour qu'on s'en est gagné. Oui, on va mettre ma station à Bino Boyo pour barrière. Babomier. Après, la zombie. Ami maintenant, la moto sur place, la zombie. Mibi. Maintenant, moko on ne va pas que moko ndia sangira sasa. Azuja malozo wa keti. Yenda kwa ni mbongo. Aibisi. Azwaki mbongo ane. Kama ni. Shila na ngala mutaki na ngola na mutani. Azala ba prière. On va même pas computador. On va tia mutu. Vas-y, on est un baquet. Oh, donc télévision ya chambre na baonde ba mema bakende miyibi siko bo surtout ka ndeni ke fali bokendo tala pa ikuna na chambre so ka ndeni après match tard pa ya teto on
pas ebimaki eza babimaki libanda master ntango atambaki mpe pa ebimaki libanda abimaki na buna nsima allez tofandi 2 heures ezalaki na 2 heures 2h40 2h à 2h40 bila basala opération 3 heures basalaki eza 30 à 40 minutes bazalaki na bango mpenza seki yave enfant bato bayebaki même pas na comprendre te ndenge ndenge nafayokaki te mpo masasi ya midon bayoki te ndako na kati ya après tobimi tofandi fo bakende hôpital parfois cartouche eza tomeka tofungola portail na bato bazala tofungi ya portail balingi okende moto mpe azotamona azokia na okima azokrie nasali bino nini makombo nanga moko nzambe akosala bino nzambe akosala nini bayibaki mpe kuna babandi mosusu lwanda pasonie na te autaki matanga alingi akota ndako moko oya nzela ndeko aya na moto ozwi mbongo ya moto alokataka te lisusu ni ye nde ayakaki même temps tokela na hôpital ye nde moto akosunga biso alobi bokende wapi bobima te potala bazwi ntango apota te fale tozwa vinaigre wa ede na mokanga tobelena donc comme ozokenda safanda kaka tozela bino bozokenda explike na biso mpe bandi bakoti biso sikoyo tala ye azwi licence fani 3 ans na bandaki na le commencement nzunzu na courage na loki pete moi le colonel comme oningana le senti le comme pèse et moi na ko tamula na kanza ki film akosaka biso na ya film batanza le puta orambo batie masasi alinga megarambo me mokolo na gera mwesi na nous a solo te bato basala c'est dinix ko tanga yaki alobani maman babiga benga la police donc depuis 3 heures sur 4 heures batina ba message à téléphone à 6 heures batina la police c'est la police donc tant au bimi tout le cas la centre médical quand on a besoin de la première soin à côté de ça on peut mettre porte le centre médical ba ko fomola on va pas faut ba l'aime sous babandi c'est ça la zunga na minga 5 heures tout tambole ba ko mo mangala mo ko to de ko pas côté à moi de Sokola pour la tika wa injection mais malgré injection pour douleur moko donc injection va les et te zonga pour te dire la police avant que maman tibisé des policiers dans le cas biso te pour la squadron ya zone ça na poste policier ya palanca c'est ça l'intervention. Tant que tu as palanca, les côtés tozopesa pêche. Tu expliquer. Les kuna ya palanca ena sima na biso bayi. Le palanca de balibité. Nous motozo licencié balibité. Première na moisa santé. Ça y est pas moko. Ndé à l'hôpital pour la sapate. Pour ba entender les choses aussi parce que il y a un service à criminologie et cycle et kuna maintenant quel genre de cartouche parce que dans la cartouche tu vas voir le poison. Oui, mataka voilà. Il y a tant que tu bimika kuna il y a au balobi na biso na batasi ba uti on va faire une enquête oui. Tout ça va suivre ba lango ba bon ni ngeke kota ki bon. Na bal mo na ndako. Master na balobi na faut que l'hôpital. Papa presque na pesi na bolé. Comme on s'est dit que dans la radio, il y a touché dans mon côté, il y a un sous ma casquette, on croit qu'il y a une casquette. Ça y est, quand on a eu, après ça, il y a un téléphone. On va tomber pour Espagne. On a une gala na palanga, tu as la lina suluka suluka. Moi, on est typongezo yate. Na émission. Il fallait qu'on kesha. Mais bon. Te me basalaka ka main courante ba biloko bayibi et tout et tout. To mimaki penza wana mona po basala enquête. Mais biloko il va pas prester comment tous nous avons posé ma question. Pour te expliquer comment on est là qui na marché noir na chikongolais voilà. Peut se la qualité biloko ça. Na ibeki na tatu. Pour mon la police parce que information kana miyiba kaka. Amba ko bana miyiba. Ko bana ba sécurité.
C'est ça. C'est ça. Ah. L'essentiel est que nous avons battu là qui. Cédric, image bon dia. Tá bom. Mas é menino, hein? É menino, mafuta. Papai, agora mafuta mais au penja mafuta pendate par rapport au bomen na kisangani. Mafuta ye muna na te. Oh wana penja o mona penja mafuta penda boyetu. Wana kulwa handa. So ke boy cuisine. Awa toilette, chambre na biso yango oyo. Tant ba mi bien na ba bimi, awa eza sorti ya salon, ba bimi na papa Jimmy. Papa Jimmy suka zo amboye bango ba kende vers la cuisine kuna. Et ba comprendre que azo sala bango ba G nde ba sali nini ba beta ki masasi na likolo. Oui, ici quand ils ont forcé d'entrer. Cuisine yango yo mais bango ba yebaki ndenge dini ki donc na lo beza net ni investigation ba bekete eza na mutu mo na kati ndako awa nde atekaki plan. Donc 2 jours après arriver à Champion, miyibi bakoti pona lo bakete wapi mutu abuti poto bola kisabiso ye nde yango wana. Donc papa Jimmy azwi nini na likolo malgré azwi nini na likolo azokosaka bango akosaka bango sikoyo na kanda wana nde bomoni oyoyo ezalaki boye batie yango kotia après avoir bango kobuka ntango babuki nde vitre ekoyi sikoyo balakisi champion munduki aya kofongola ntango bakoti kuna batiré 2 balles la famille 2 balles pan abi maman c'est comme si natikali molimo ekeme nzoto eza nasimbi il est obligé kokota scanner akoti scanner rien n'était nde yango wana. Donc yango wana nzambe kaka on a fait beaucoup de vie donc komisa nzambe Seigneur pour la vie pour la protection tokosalela boye tokozongisela boye yango wana air moko bolamu esalaka ndenge epolaka te nde bomoni tabana bazobomana tobalisa mwana na biso tokutana depuis kabinda mama na ye asunga biso asunganga mingi si je peux dire par rapport à makambo omoni kabinda ezali mboka tracasserie soki ayoki kaka bazwaki ngai koya kotia makelele kuna esika baretenaki ngai lelo mwana aza kobala mwasi oncle na ye abokoyamba bamokilo po bala te bolo bakanga lopango nde nabomeli ntaba po oya koyamba ye aujourd'hui na pokwa na ndako. Donc voilà mai eza te obi ah d'accord merci Luanda na mai pardon mai eza te voilà donc yango wana on est ici à Palanka. Ils expliquent que les Congolais vont se sentir pas comme tu es à l'étranger et tout, mais la criminalité, trop criminalité makasi. Donc c'est pour cela que je préfère plus rester ici. Donc voilà. Cela ne veut pas dire que tout, hein. Donc voilà, on est là à Palanka. Ça bisous tout aux Alaka. Champion. akolongola ntaba na Angola eketi na concession surtout ceux qui ont race malamu race ebotaka bana misato wana okende
matiti eza te me baliaka bandunda chaque jour. Eza molimo mpenza. Voilà. Oyo ndako tantamba matiti eza te baliaka matembe aliaka nini basombelaka chaque jour baliaka mpo baba rasi moko ya bien bosotoka kaka kepa bakomi mpona na kisangani. Donc voilà, mobokoli azangaka nyama te na lopango. Mobokoli azangaka nyama te azangaka soso te na lopango. Donc c'est un peu ça. On est là. Nangaka na betelino lisolo ekomelaka biso. Donc ce qui nous a battu te moto sa kobatela pamba. Donc le même bateau batiraki papa Jimmy au likolo. Et bébaki, mon mari a été tiré 2 fois. Pan. Ça c'est côté a été. Moto ande ko tiré wana bomba ki longi ezalaki polele. Donc mbala mo tanga tiré champion massa c'est côté te azalaki obligé ko sa nini ya ko bomba longi na ye. Azotuna vose 15 yo za nani ba obeto massa c'est ce côté. Et moko bande ko na ngai nzambe kanda yebi yango soki tozana possibilité ya kosala bolamu ya sala bolamu po bolamu na des fois gangaka po héros na minute et vous avez makambo mosusu. Donc c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. On est à Palanca Nègre. Bah bon, 3 jours. Pardon, on a évité. Quand il y a beaucoup.